parmi les étoiles, il y a Moussala. Donc, à travers une information, moi, il y a sûr par rapport à l'état de santé et à nature locale. Non, on a grâce à Boarande, Moba, d'oreilles, tout ça. Grâce à Bilela, les Laluka Babes. Si, oh, yo, a posé une question. Bino na bino. Bolo. Tuni na lobi boy. Papa tiango na les news. O tianga ibongo tete. Ngano ya minga o tiango bongo tete. Na poser aux questions. Elle ne répond pas. Bateau, bazolo, tout ça. C'est là, ils ont danseuse. Parce que bino bokoma bateau babes. Karine mokonza la kisi bino il faut kotobola na kotia awa. Non, mais c'est normal, Zéla, c'est normal. C'est n'est pas une émission dans le temps où comme Batou Basila te Zéla, tout ça bien. Ouais non, Zéla, film Zéla, et ça chaîne nanga, Zéla, et chaîne nanga ino na yambio ken pendant que tangela nga comme Batou Basila te. Yo mtona posota mutulu nanga ken tout ça bien to beba nanga. Zéla, oh kita no libumno bien te boy. Libumno bien te boy ki c'est sexy te elma elemba fo kemba na biboy ko tangela ba komba batu basila te. S'il vous plaît, abonnez-vous. Poto to kenda ki ezali place o batu baza vraiment cultivé. Donc c'est un attaque OK poto zongi on continue toujours na ba polémique mais là c'était que soki ken pia na tiki polémique et là c'était ken pia na komi yuma que batu baya matele na mukongo batu baya ko subela na nzoto. Donc soki o mankenga o manke ba o yanga wana siko zongi singa na ga polémique. S'il vous plaît, abonnez-vous. Yo zo luko se réconcilier na ye otanga kombone na nenga bien mais ya ko tinda batu peut-être ba clasher na kombo na yo. Biloko wana sikoyo et permettre ba biso ba ken. Atake na ngoko magisango mais comme bino bozong sa ken azonga su na identité ya kala. S'il vous plaît, abonnez-vous. Zéla, si je peux comprendre, c'est que Fali n'a plus de concurrent. Ah, ça, la concurrente dans le Congo. Azate, depuis l'homme banquet, depuis la Franco, depuis la Taboulay, depuis la King Kester, depuis la Okera Azate, tous les trophées au Fali Azul Liban, Nango. Tous on est respect, tu peux s'arrêter à vie. Tous on a respect, tu peux s'arrêter à vie. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aigle o bozolo bawana, aigle zana nos camarades yaba. Il y a musicien mon côté à génération naïe. Bana niveau mon côté totally côté vie sociale, côté succès musical, totally côté organisation, même na succès, même na revenu, bazaba tu ya niveau na été. S'il vous plaît, abonnez-vous. Muto to ko remercier ka mema ba journaliste Mutaliboso na poto ngana ba Jésus de niense na mema ba journaliste Mutaliboso. S'il vous plaît, abonnez-vous. Fallait somba ba vie, fallait ba content les atrikages, fallait non. Boti ka pe fallait azala kimia. S'il vous plaît, abonnez-vous. Fallait avoir contrat ya Bercy. Dans les sols corona to karangote même na Chine bandakate. S'il vous plaît, abonnez-vous. Papson Mapungi, yo moni ken biana. Aye, yo ya pe. Fali avant. On va te là qui a moi donc marango est que bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir chez vous. Bon confinement à tous. Donc, je suis Grâce Témo depuis la République démocratique du Congo.
plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. Alors, une petite information, la commune de Lagombe, ici, dans la ville-province de Kinshasa, à partir de demain, lundi, sera mise en quarantaine, juste par rapport à la prévention, il y a Covid-19. Alors, comme vous le saviez, le monde, nous sommes en train de traverser une période très difficile. Nous sommes en train de se battre contre cette pandémie, le Covid-19 qui fait son ravage depuis un moment dans tout le monde. Donc, j'en profite pour présenter mes très sincères condoléances. Ma famille n'a pas perdre la pandémie. Donc, prions et que Nzambe, jusque-là, parce qu'il n'y a pas un remède, il n'y a pas un médicament, je ne sais pas, sûr aux autres traités coronavirus. Donc, qui ça je pense que est Nzambe. Donc, prions pour nos frères et sœurs partout dans le monde au bazar na hôpitaux, bazar qualité pour la vie na bango. Donc, je suis votre chroniqueuse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Témo TV officiel. Ici, c'est l'information à temps réel. Alors, l'actualité nous oblige. Quand on est en confinement, mais bino pe bande on a biso bolanda biso, boza pe confiné mais ko sala bino musala, ko informer bino, ko divertir bino, si ça fait partie de nos devoirs tant que chroniqueuse. Donc, je reçois pour vous quelqu'un. Aujourd'hui, on va essayer de parler, on va essayer de ça là-bas analyse par rapport à tout ce qui se passe actuellement sur YouTube. Donc, restez branchés et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker nos vidéos pour ne pas rater. À chaque fois, il y aura une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, je m'en vais déjà saluer mon invité. Bonsoir Ken Piana. Ouais, bonsoir Grâce Témo. Bonsoir abonné fidèle tout ya Grâce Témo. Bonsoir na maman Sideji Mampata. Bonsoir prophète Emmanuel Dodi. Bonsoir, prophète Moïse Kabodi, Oazolanda Biso, vraiment à Londres. Donc, tout Olanda Biso, n'a pas si vraiment Bambo Tebele. D'accord, merci Ken Piana. Alors, big dédicace à toi, le prince Yaweli Zaboraski de l'Imamé. Félicitations pour ta nouvelle maison, villa, donc Kafou déjà. Je suis fière de toi, mon grand frère Prince Yaouli, je te salue. La mère et tout, famille Mayaoui, les big dédicace Nabino. Alors, Ken Piana, bon confinement, il est gandé. Bon, ils ont les cas, ma bépoisa maladie, ils ont bon tout le monde. Solution à mon nous amité. Yango ils ont ça la passe, tout le monde a partout polémique sur Yango. Toeba ke bandeko na biso ba docteur aminene toze la résultat jusque là tozuna nos solutions mon côté tobi ke batu baza confiné na bandaku monde entier donc ezanati elo mo boye eleki même puissance ya guerre mondiale donc bandeko na biso nyonso tout o ba Hollande biso vraiment tout le cato cessé polémique tout tika vraiment ba polémique ya pas parce que malade ezo boma et c'est nga tozala na unité tozala bomoko donc c'est ça. Merci beaucoup Ken Piana. En parlant de polémique, moi je suis très surprise. Nayo kana ebima na munoko nayo Ken Piana olobake non totika polémique en tout cas na CP déjà koyo kango mais Ken tana totika polémique ndeni parce que bisonyo se toyebi que Ken Piana toi tu es le patron de polémique. Netina minute au combo nawe matake kitare ezala toujours tourner na mamba polémique. Yo mi ko conseil biso totika polémique ndeni po bat balobi ke film na film vivre na polémique. Bon, côté là déjà, nenge batumsu baloba film na film vivant na polémique. Nga Ken Piana na kenda epoto na zongi na lança qui moi message moko que non, il faut qu'on tika polémique. Tout ça là na émission normale. Donc na se donner beaucoup plus na musala. Au moni ben émission ezala kala ke Ken Piana chaque fois batu bazo yambaye na dozaki moi fleo wana moi muke. Na komi moi beaucoup plus koyamba batu na sens que ya okimaka moi polémique. Donc là c'est que moi changement de mentalité. Vous comprenez? Poto to kenda ki ezali place o batu baza vraiment cultiver. Donc c'est ngate que OK poto zongi on continue toujours na ba polémique mais là c'était que ce qui Ken Piana tiki polémique et là c'était Ken Piana komi yuma que batu ba ya matele na mukongo. Batu baya ko subela e na nzoto. Donc soki o manke ba o yanga wana siko zong singa na ga polémique. Mais to c'est la sous polémique te que vous fandez les sujets polémiques 4 émissions 5 émissions o matelinga une fois
ngape na na matelio infa olati potopoto ngape na latelio potopoto osali buzoba ngape na zui kazaka buzoba na latelio. C'est ça le problème. D'accord, Ken Piana, tout ce qu'on a mamba polémique. Ken Piana, actualité polémique, mozoleka dans le monde musical. Ferrego là, on a vu Robin Omondibo à Salaki émission, manque pas grand frère Nabiso, Papimbo ma PM. Après émission, il y a Robin Omondibo na Papimbo, cette émission a fait couler beaucoup d'encre. Il a tenu de propos par rapport à Maramba View et tout, et ça les polémiques et tout, Bagola Basileki, Robin et Mathieu Kitty. Mais tout le monde a qui Ken Piana, qui a ça la émission pour une fois, tu as défendu Ferrego là. Moi j'étais surprise, on a dit, oh Ken à défendre Ferrego là. Après tu as comme sous Yomoko Ken Piana, tu as fait une émission, tu as craché, tu as clashé sur Jésus des Nuances. Tu as clashé Jésus de Nuances, parce que on a mis tout na. Osama Balouka, Osama position Teken. Comment tu as défendu ton frère qui est Jésus de Nuance? Après, car ceux qui jouent et lundi, au lieu de l'émission où tu as clashé, alors que Yomoro le tout ce polémique, qu'est-ce qui se passait? Bon, quand c'était mon arrière, premièrement, au monde na vie, bateau balouka la paix, ceux qui mutaluki la paix avec tout le monde. Et la cité que Mouto a zoluka réconciliation avec tout le monde, et la cité que Boya bo provoquer peut-être. Mouto soit cause un message moko ya pe, bino pe boye peut-être kolakisa. Poto ngulu azalaka nango na zelo ke ata basukoli bino ndenge nini. Ata ba memi bino na classe botanga. Parce que tout le monde a mbwa o azwaka leçon bien. Wazaka soyi ba éduquer à comprendre les leçons à ça et la rango ezalaka mbwana chakua mais ezala batu mususu baza na comportement pena ya bangulu ato sukoli ye avolamba ye il faut sukolega lisusu donc ezala ba artiste mususu ngana oloba baza pena batu mo boye bon baza pena ba mal éduqué baza pena ba mal éduqué ya ba blague te. Na sens que na minute to vivre na moment ba coronavirus, tout le monde a zoboya polémique. Vous sentez que tout le monde a focalisé, il y a réconciliation à tout le monde parce que coronavirus sur place les hommes mabiso to yebité. Mozo mona batu mususu na moment oyo, yo zo luko se réconcilier na ye, otanga kombone na nenga bien, mais ya kotinda batu peut-être ba clasher na kombo na yo. Biloko wana sikoyo et permettre babiso baken atake nango komaki sango mais comme bino bozong sa kena zonga suna identité ya kala tokozonga mais oza moment ya bongo te yo ebike ngana ba vie nanga ba blanchard musaka ezalaki opesi mbwa boy mais to komi oyokana ba saratola ba biri ba janvier tout le monde ken piana na polémique na mutu moko te en plus na minute jamais on expliquer que Ken Piana to moni émission moko boy Ken yondo ke ko provoquer batu ozomona ke ezana batu moko boy tellement école primaire mobulu secondaire kutu mwato beta lisolo ezate donc ba bourrique. Tu vas trop loin Ken. Yango na lobi boy ezana ba bourrique mususu ndenge mindele ba. Non Ken, moi je te permets pas. Non, ko traiter mutu de bourrique. Na lobi boy na tangi koma mutu te. Mundele moko loba tout change, tout évolue mais les imbéciles ne changent pas. Les imbéciles ce sont les gens même ata o memi bango na lobi boy même en mode français non même ata memi bango na ba université même ozo miku a bato ba kufa vraiment o lesi bango ba imbécile ba changer kate. Donc yango et donc tant yo monique baké na bongonde yo oyo ko sala émission o changer mbama o baluke le mutu oyo lobaki ozo na lobate ozo ki parle na mo sala ki analyse na yo peut-être o ezala ki correct que comment ba oki ko rabaisser Jésus de Nuance bongo so tant yo lobaki no ye atindi mutu yo lobaki atindi ki nani to landi ba émission mususu to mona ba porte-parole mususu ba loba non Robin Omondibo azo invité ba vie na ye ba 11 000 vies c'est qu'azo manqué ba Kofi ba Waze quoi ba we ranson Robi ke langage ane lekelinga fort orchestre oyo efinga Kofi mbala o mbala orchestre on ba embela même banzembo
lelo balingi badembela na sima Robino keno Robino Mundibu o yazo manke a manke kaka biso te me a manke na bawera na ba ngalinga ki batanga ta ba leader msume balobi a manke na bawera na ba Koffi Olomide o basalela ba émission ya deuxième nini ba première émission na ba deuxième émission. Bon, tu diras quoi par rapport à Balobake, non? Parce que pour na batum sous Balobake, tant yo sala bongo, en fait Robino Mundibu a sala bongo ba tindae. Balobake ba tindae, a linga sepeli ça peut-être mutu, il veut faire plaisir, peut-être a sa reconnaissance, il voyage ba maki na poto, il veut faire peut-être plaisir na aigle. Ya mwana a sala bongo donc ba tindae bongo ba mona Robinho te, ba mona nde aigle likolo. Bon, non lo ba premièrement non. Aigle o bozolo ba wana aigle zana no camarade ya musicien moko te ya génération na ye bana niveau moko te totally côté vie sociale côté succès musical totally côté organisation même na succès même na revenu baza batu ya niveau na été ce qu'on dit mutu aza mutu niveau na ota bando tinda batu basala bafinga yo po polémique kota ozomona teke na niveau ya Fally aza na artiste musicien moko te o ya koluka basala na polémique parce que to mona comparaison moko te to kosala lelo ba artiste ya lelo ba renye na Congo to eba ka la comparaison zalaka Koffi Olomide Papa Wemba tout ça to eba ke JB adversaire we Ranson mais lelo sko Fally Ipupa azara adversaire ya musicien ba musicien oboyeba ki ya 5e génération mais lelo Fally Ipupa comme adversaire ya ba Davido ya ba Wizkid nde ba koma kokende ko wela ba trophée na ba Beat Award ba place belé ya minene siko bino bozala ba adversaire ya Fally azoya na ba trophée chaque année Fally azoya na ba trophée Fally azosala ba tournée chaque année de Fally Ipupa ba adversaire na ye koma ba artiste musicien africain oyo bazo sala concurrence yo beti na États-Unis ngape na beti na États-Unis o beti na Canada ngape na beti na Canada o sali tournée ya Afrique ngape na sali tournée ya Afrique oye libiso ba trophée na mboka na bino ngape na sali effort na ye na ba trophée na mboka na biso public ezo yemba na ba pays ti ozo tambola bazo yemba banzembo na ngape Fally soki na tie micro boye public ezo yemba banzembo nanga parce que Fally ozala adversaire ya bato yo soki aki osala tournée msu ya Afrique eza na africain moko te bayebi banzembo ya bato ya bongo Fally siko aluka grandeur na ye ya succès abambango na makasi ou bien Fally aluka agarde kaka place ya za. D'accord, Ken Piana poto kanga parenthèse wana parce que bato mususu on a vu Papi Moma s'est fait insulter ba fingae que genre émission za ki truqué tant on a posé que Robinho question on a fallu bimisa sous question oyo poser ngango après. Est-ce que tu posé ngango après nalingi na expliquer aussi ko na monaki olobaki parenthèse moko bolobi batu nyonso Fally amemi eza bato ba fingela ka Fally batu na peso exemple moko muke. Est-ce que yebi lelo ke soki Blaise Wanga za na poto wana eza po vient na biso monstre d'amour Félix waze kwa nda mema Blaise Wanga na poto Blaise Wanga kima. Est-ce que yebi ke soki Laura tendance à kenda poto Laura tendance à kima c'est grâce à Ranson. Est-ce que yebi ke Marius Munga poto na liboso eza Ranson nda mema ye. Est-ce que yebi ke Nati Lokole poto na ye ya liboso Ranson nda mema ye. Est-ce que yebi ke na barter ya comédie est-ce que que sai vie de loin la DSOB la Duchesse pour lulunda rata average est-ce que Ranson nda mema bango muto to ko remercier ka mema ba journaliste mutaliboso na poto ngana ba Jésus de Niens na mema ba journaliste mutaliboso amema 33 titenge amema na sœur na biso nani Hélène Kalema amema bango na poto ya Zénith na 33 titenge première fois amo na poto Jésus de Niens amema ye na Zénith. Yves Abdallah première fois Yves Abdallah mo na poto Ranson nda mema ye. Parce que oui, ça a 38 titenge so total na palmarès na ye atika la finga mutu
Donc, makambo nyonso ya Fally ekomaka tout autour ya polémique. Fally asombaka bavi. Fally bakonta neza tricage. Fally non. Botika pe Fally azala kimia. Biso ba Congolais faut to remercier artiste net Fally Ipupa. Parlant de Aigle, polémique moi bimi sur internet par rapport à mon masque. On a vu une vidéo de Fally Ipupa en train de circuler dans les réseaux sociaux. À quitter la voiture, pas côté à Bercy. Le jour où il y a concert, c'était le 28 février 2020. Fally à la team masque. Les gens ont polémiqué sur ça, comme quoi que Fally Ipupa a yébaki déjà que coronavirus et ça la ravage nango. Comment lui il s'est protégé à Tikaki Batubaya concert sans se protéger. Créer polémique Nicolas Makambouana. Bon, moi tant que chroniqueur, je pense que c'est mon ça l'a encore posé question. Yo peut-être que molobeli, je sais pas. Tout ça la analyse. Au colo bani sur rien en fait. Ouais, grâce à mon arrière bisana na no prêtre ya ba star nyonso to ya monde, o to benga na kombo Michael Jackson, akufa na 2009. Akufa le 25 juin 2009. Grand prêtre ya ba star tout ya monde. Déjà Michael Jackson azalaka partout ça la tournée, azala la tabagan na ba masque wana yelungi. Soki na oloba, soki peut-être na contredire maloba nanga, peut-être yo meka ko corriger nga. Déjà grand prêtre ya musique ya monde. Oh que ti lelo mutaleki na succès azate Michael Jackson akufa na 2009 le 25 juin. Michael Jackson azala ko se protéger. Azala tena bagan. Parce que Herbo Lobby Fally Ipupa yo kota na concert ya Bercy à se protéger qui. Non, yebi so loko moko. Fally Ipupa 2018. Na 2018 ezalaka na kolo bandeni. Na anniversaire nanu ya quartier la te na 2018. Na le 26 novembre il y a 2018. Fally Ipupa aya étant que invité à Venabiso Rambo Kofi Olomide. A se protéger en 2018. Na anniversaire ya quartier latin. Est-ce que na fikin batu balanda ba kota pena na YouTube na 2018. Donc, il t'a vu le 26 novembre. Betika anniversaire car c'est la 2018 et 2018, il y a un lobby. Fallait se protéger. Il fallait orgueiller. Azobanga mikwa kofi tout ça. Série wana coronavirus ezaki. 2009. Avant Michael Jackson a kufa, pour akufa le 25 novembre. Parce qu'avant Michael Jackson a kufa, bane kutu ya kala Michael Jackson azalaka ko se protéger. Coronavirus ezalaka. Et puis à part ça, on a tel clip moi il a fallu on dira ça là. Hustle is back. Allah sana ba artiste et musicien. Parce que corona ezalaka. Parce que eza habitude ya mutu. Amesala nango pendant plusieurs années. Parce que bolingi bozo ngona ti Fally Ipupa alataki bongo po Fally Ipupa coopéraki na ba membre gouvernement, Fally Ipupa coopéraki na mindele ya monde de Michael Jackson pa yeba ke fona banda ko se protéger pour coronavirus ezoya. Fally Ipupa na anniversaire ya Kofi Olomide na fikin a se protéger ka bongo pour coronavirus moko zai na Congo. Siko ozomona teke tout autour ya Fally Ipupa eza na ngo batu ba créera ba actualité sur actualité. Batu balingi ko déstabiliser ka kombo ya star africain oyo azo brûler maras biso na Congo loko eboma biso za jalousie tolingi na biso kaka na Congo to mona ka ba footballeur ya danger ba bete na ba Real na ba Barcelone bazala ka ba Sénégalais soit ba Ivoirien nenga ba eto ba beta kuna nenga ba droba ba beta kuna nenga yayo balobaki Messi azu ba balodo wana zaki ya yete zaki ya yana wama mukuse anani Iniesta tolingi bangonde de pona biso ba congolais tolingi mutu moko te azala en tête ya Afrique comme il fallait pour pas procédure ya Fally image ya Fally ezokende na en tête ya musique ya Afrique de biso moko ba congolais tolingi avancement ya Fally te ki mutema mabe
Yo ken na vino o bando défendre ka fali ba mission musu. Ngai nazo défendre fali te. Na o défendre fali avec ba argument. Yebisa nga eloko o depuis nga na to bande mission. Soki na lobby eloko mo bo nga na côté la fali. Oh peut-être na lobby a lokuta. Nga na o défendre fali kaka. Na makambu o mokili ezoluka echa polémique tout autour ya fali pupa. Na nga eloko moko te na ko c'est la fali. Yebite que ça fait 10 ans musique na biso ebeta makate. Accord arena na bazabe ngango Bercy ezalaka sali ya 16,000 places. Fali pour payer robeta na sali wana o bazala benga Bercy. Na moment que qui combatta penezo régner sali wana pe ba modifier ngo ba changer ngo comme accord arena elongwe sali ya 16,000 places mundela modifier ngo comme sali ya 20,000 places mais fali ateki 21,000 billets. Pe atondisi yango plein à craquer. Donc eza na image moko te bolobake non fali pour pas bota la kutu ba image yango atondisa image ya bongo ezate. So artiste bongo soki na défendre non lo ba vérité sérieux. Non le monde ko selete. Soko tangalinga ba artiste bozora ba adversaire ya fali. Basa ba adversaire na été même na beauté. Même na beauté. Bon beauté au cinéma. Ngalo basa ba adversaire na été tolongo na mbongo fallait à l'équipe bango succès fallait à l'équipe bango na relation fallait à l'équipe bango to kena on a beauté na présence physique boy fallait à l'équipe na présence physique au moins la garçon moi nzamba pesa nyoso asala mulai na timuto mbodi kembete asala mukuse na Jésus de niancité nzamba chaye boy standard. Voilà, comprenez que je reçois Ken Piana. Ça se passe comme ça avec lui. Donc, je salue que Jacques Kabouya depuis Texas, Dallas. Il y a maman Mireille de big dédicace à toi, na famille. Donc voilà, si vous me prenez en cours de cette émission, je reçois pour Fallait pour pas avoir contrat à Bercy. Une année avant. Abandonne la publicité na yé depuis Kala. Est-ce que c'est qu'il fallait avoir contrat à Bercy? Dans les sols corona to karangote même na Chine bandaka te po Chine kuna des places makambo fungwami même les sols ata na Chine zalaka te. Merci beaucoup Ken Piana na boy tout umela na makambo yo te umela po yo yena ba question to umela nga po sa to umela makambo te parce que na boko tsana bino siko erbolo ba Ken Piana oya ko fingela fali bat. Moi, je te vois que défendre Fali. Non, c'est au bimon na kingo kapona Fali. Au moins ba argument on appelle ça pour Fali. Lelo na Congo za numéro 1. Na appelle ça ba argument sur tous les plans. Mutunyo soto ya lobela ba artiste nyo soto ya Congo. Ayo lo ba argument ya lokuta. Ngasi ko na lo ba argument na za à l'aise. Yamba mutu ya artiste musu. Oyo lobela artiste mususu. Appelle ça ba argument on na opesa. Que lelo artiste a biso ba trophée belé liban. Si je peux comprendre là, si je peux comprendre c'est que Fali n'a plus de concurrent. Ah ça concurrent na Congo. Azate depuis ba l'homme market depuis ba Franco depuis ba Taboulay depuis ba King Kester depuis ba Okera azate to zaka ba trophée au Fali azu liban na ye nango ah. To zone respect to pesa ka ba vie. To zaka ba respect to pesa ka ba vie. Ah, bon niveau. D'accord, merci beaucoup Ken Piana. Toromo chuté na biso Ken. Une dernière question pour clôturer l'émission. Viens na biso nati lokole, to moni kuna na réseaux sociaux yindi Mathieu Kitty. On a vu même Grâce Mbizi la succès, la maman de Rachel que je salue. Elle a fait une vidéo, bah tiens, on a le news de ça. Azolela nati lokole. Parce que yo te noebi ke yo zape parmi ba mbiaka ya musala oyo, parmi ba étoile ya musala o donc à travers une ba tu ba ko zape information moi ya sûr par rapport à l'état de santé ya nati lokole. Na yo na Grâce Mbizi ba bande mo ba boucle d'oreille tout ça. Grâce Mbizi abi lela luka ba bes na. Yo zo ya poser nga ba question. Bino na bino Bolo tuni na lobi bo pa tiango na les news. O tianga ibongo tete ngano ya minga ngo tiango bongo tete na poser aux questions. Elle ne répond pas. Bato bazolo tout ça. Exactement. C'est là ils ba danseuse. Sko bino bokoma bato ba base. Karine mokonza la kisi bino il faut kotobola na kotia awa. Non, mais c'est normal, Zela, c'est normal. C'est une émission qui est tangela nga bakomwa batu basila te. Zela, tout ça bien. Oh
Ouais non zela film zela eza chaîne nanga zela chaîne nanga ino na yambio ken pena ko tangela nga bakombo batu basila te yo mtona poso ta mutolu nanga ken to za bientôt beba nanga zela o kitano libumno bien te boy libumno bien te boy ki c'est sexy te elma elemba fo kemba na biboy ko tangela nga bakombo batu basila te neti yo ken pena bo ti poto oye on aura bien patron là travailleur autant à combat fin de ata bando to bwa liboso na nga c'est normal pour azamu kolo donc to beta masola batu bana succès masola na boy ata to landi OK azamu kolo c'est normal to bola comme ne singa landa na ya Sandra Lina ba beauté merci yemta to bola liboso répondre maman nati le collé batu ba landa yo bana posta ko besoin information sur et réel et peso candidat tika grâce mbisi la maman de Rachel OK répondre nga bien OK na bongo te na ninga wenge du tindika chakal et simbate donc on a bisko nga 12 simbate pona mwana wenge makasi ele kate nga siko 12 Aussi de 12 4 kosi nga 12 te non combien attend na 8 te non combien attend na 8 te c'est bon. OK merci beaucoup moni baja na bino atobola babiloko baba to babez grâce mbizi nga mda tika biloko ano ma Loris yoka ndo bomi so nati lokola lingo bomeli susu kolela na ya tuko nati lokola okufate au nom de Jésus au nom de Jésus nati lokola okufate bika azongi la so na Kinshasa. D'accord, merci beaucoup, nous sommes arrivés. Yo te ngana ezanga mno gérer yo gérer ngate c'est mon plateau ken les professionnels avant ba professionnel. OK, il leur claquena a signaler nga déjà que ba minute yo kanaki non laksa mutolu na ngepa na yoti. So nana poso laksa mutolu nanga no laksa mutolu nanga et pas mobali nanga yote na bibo il leur claque to comme ça problème na yote ken pardon ngai finalement ma patience je respecte donc on a poso ba vie privée dans donc bisous bye et je reste à kufa kala na snapchat ka on a son bébé ya en Afrique du Sud ali koyate donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci beaucoup Ken Piana plutôt parler comprenez que c'était l'ambiance de l'émission non personne micro ngam non gérer ça bien s'il te plaît. Merci leur claque, merci la grande équipe technique. Ngate le kate. OK, c'est pour na personne ko plaisir le lombo topé ça té. C'est bon, pour la soga plateau nanga. Valdi. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Valdi Tamboué pour l'assistance, la coordination et puis comprenez Ken Pianata Tobe Banaye mutaza parrain il y a chaîne nangai donc c'est toi le parrain de ma chaîne Ken Piana Uller Clark merci beaucoup parce que nazalaka na bino bande konanga donc ça bino mawatro donc encore une fois Koja Kabuya et maman Mireille je te salue Prince Yaweli Mister Versas Zaboraski je te salue mon vieux Landry Foutila et puis mes très sincères condoléances à la famille biologique de ma maman chérie Loris la Congolaise. Malolo, c'était une maman pour moi. Donc, nous sommes vraiment affectés par rapport à la disparition. Il y a Loris la Congolaise. Nous avons Malolo et puis Malakimia. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre vidéo. Patrick Thomas, agence Amoune à Londres. Ok, Patrick Thomas, Mbote. Placide Ebio, Placide na Belgique, wana venanga deo muzungu. En tout cas, batutu bolande biso. Makambo no ngana loboka. Bisous, bye.